La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye. Oh, yango. Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Bauta Wapi. Bauta Wapi à Lelo, j'espère que vous êtes dans la commune à Bandal. Bandal comme Soga, Bandal c'est Paris, tout ça bon on a place JC Kimbi. Mais tout bien en mingi place Vodacom pour les gens peuvent mener Vodacom. Et ce qu'on a télémis, ceux qui parlent aider au télésiga na ngambo à caméra na yo, avenue bozo mona oyo. Ils sont venus et si vous star ya munene ya musique ya Congo, ya musique ya Afrique, ya musique ya monde, abanda akola pe abanda masona musique. Lui c'est Fally Ipupa du Cap la Merveille, El Maravilloso de King. Awa tozana kati banda le sika na ye awa. Tanga lobaka za mwana bandal, ça dit toye lelo na bandal. Mais particularité na biso lelo c'est que na kati bandal to luka un de ses poulains Emmanuel Macron lelo ado sala ba preuve na ye na musala na ye na boyemba na ye to ye lelo do betama Emmanuel Macron bisolo na ye sika uta po zalo aza lelo na kati bandal. Pourquoi pas to beta pe moi muke masolo ya Fally Ipupa et les relations na ye magam na ye nini magam ba zo le ka na kati bandal Emmanuel Macron. Ouais, Vincent. Bonjour mon frère. En tout cas, on a bien une inspiration. C'est une surprise. Donc, on a aussi fait la macasse, on a profité de l'occasion, on a fait sa moto, on a fait le King. Trois fois Hassel, le King. Donc, on a battu toutes les occasions, on a fait l'émission. Donc, Vincent, c'est une surprise. Aïe, Mani, a fait l'émission. Autre tournant moi na bandai. Et puis côté nini côté les King Aigle biso na biso bana mabele côté grand frère na on a un grand plaisir. Voilà. Emmanuel Macron a uta wapi? Emmanuel Macron a collé na bandalungwa Sinkin côté on a Sinkin arrive Vodacom avenue ozo na côté de Telemi et à côté à patron na les King. Voilà. Comment appelle na bango Sundi. Oh, Elandi, Kansanv. Troisième avenue, Lubuzi, déplacé au Ngaï, Nabimela. Voilà. Donc, yango wana quoi. Tozaka grand frère, na petit frère, na quartier na. Voilà. Bandal. Il on est dans Bandal. Richesse. On va faire on va Bandal. Ngala mwana Bandal. En fait, Bandal est la ni na Bandal. Donc, na vie soko tombo mi kobosa na société. Yango biso tozarata na bimi na kei na tamboli mais mabele na nga toujours. Les jours les King to salaga marche à tellement awa abi na mani tellement mabele yango ndem te pesi biso makambo. Donc bandalungwa to ara fier nango. Batu mususu ba sous-estimaka mais nga na mona yango ezaka plus complexe d'infériorité. Mutu na mutu ara fier na commune ay. Nga lelo nde na telemi abo batu ba oleka ba na ka plaisir pona na mabele na nga. Donc c'est un peu ça. Voilà, Bandal, aussi quand il fallait pour pas mettre à solo. Mais personnellement, tous ceux qui n'ont pas là, Emmanuel a botami na famille nini, Emmanuel a 40e na famille, papa, maman, aux armes de ta province nini. Mais personne sur moi biographie. Oh, Emmanuel a 5 CD bicolo. Ba Congo, na ba Swahili. Donc ngai 50, Katangé 50. Oh, donc on a tout un mot. Donc là, on a comme côté va faire la biso avec Vital Caméré. Voilà. Respect. Donc Emmanuel Koli a botami na bandalungwa. Aza troisième na libota. Baleki bazali bandekopé bazali. Donc si sorte aussi sous tente, on va tourner na terrain na quartier na ngai, avenue na nga quoi, au de quartier na biso bandalungwa. Voilà. Avenue na nga Lubuzi. Donc au monde appelle bandeko, ba famille. Donc il est cadalé bon. Voilà. Ma sola musique et ça et bandé pas na yo na famille ne bobo. En fait bobotami combien d'abord? Combien de garçons combien de bobotami nga botami na kacha basi. Basi mi balé nga na katikati. OK. Mi bali pe bazali nga pe na katikati. OK. Balé ki pe bana sima. OK. Donc kobota mana kacha libota o tozali ya famille nga. Toza famille moko biso nyonso ba maman papa bayembi. Mais bayemba na l'église moko père azali na catholique. Mère
l'église de réveil. Ok. Donc mère nanga azalaki so azoyemba donc faut que ba chair de poule. Ok. Donc après dès que tolobaka nzamba azwa milimo na bango bakenda opema. Ok. Bapema na bango na kimia ngamwa na bango mokitani na bango na osalaka nzela na bango continuité. Et donc tolo ba mama koyemba euti ne yo eza euti na papa na mama. Euti excuse na famille ma papa maman et na perfectionner on ce qu'on a bakati ba église ba chorale et après ne ce qu'on a ko formation na kati atala la temps pour venir biso Mose Malanda. Isolo atala la temps. Isolo atala la temps na lingi lelo yo pesa ngana précision. Dans la nyamagi musicien moko ya mboka na biso pe aïsi so habitala la thèse avec orchestre té. Tala la thèse avec eza parolier moko comme banzembo na ye azwaki likanisi ya kosala album. Yango wana asangisaka ba azora quelques musiciens baya koyemba na album na ye et parmi ba musiciens abengaka po ba koyemba na album na ye eza Fally Ipupa en faisait partie. Tala la tête tikala ozala orchestre té. Ni solo atala la tête zarani peut ça biso détail lelo. Bon bref mutango na yebi été mais on répondra par rapport à ndeko lobi mutango. Il faut que ça histoire na nzela. Azana no ignorant et puis aza parvenir parce que yebi histoire que biso tozane grandi na bandalungwa biso ndem toyebi histoire ya orchestre tala la temps. Mutua créa tala la temps Mose Malanda il fut un guitariste na langa stars. Abetana ba fe voloko akenda kota aluka histoire ba relaxa ye. Abetana ba fe bimiombale. Donc Mose Malanda il est reconnu na langa stars. Et après tant que mona ke a quitté nde siko comme avant na bandalungwa na sinkin alobi non na kovanda pe bote tant qu'artiste na créer loko na ngamoko. Dès que créer loko mais loko ko créer akutana ki na kulutu na nga trois frères na nga oza patron na Fally Ipupa abenga ki alobi non yo ndo ozana nde na zomonela yo soki to bandi mbamo makambo na yo ekende bien. Prévané tango banzembo ezo salama ve Moses c'est un guitariste akomaka et puis ayemba abetaka. Donc comme guitariste azokoma patron na nga Fally Ipupa azoyemba. Donc c'est yemba tabandeko asala ba orientation banzembo nyonso atalaka. Et prévané tant bandeko na ye mususu chef atelier na o aza chef na biso na orchestre tango ayeko intégrer groupe ayeki dawo kuta de ba orientation banzembo déjà les Kings desa tongango et puis ba continuer nango biso sko tozaki bato yo to betaka na ba orchestre libanda na ba ko to benga ya quartier na ba massa étoile musica kota Terralman mais nazalaka chaque jour na ba tala ndenge tala la temps jour répété. Donc les alaki orchestre prévané ça la album bazaki en collaboration na Venabiso Foster Jata donc azawa naza parmi bato a expliquer moi les solo ana. OK. Donc ba Foster Jata bazaki parmi ba cofondateur ya groupe. OK. Abando travailler na groupe ya Venabiso Kofi Olomide. Donc nakamwe parce que mutongo yebi ata histoire te apane au moins bato musu balinga ko décortiquer les solo ayebi mutu na ngona bandelité koleka kotala na koyoka na musika lingolo bateko histoire oyebi yango te tu dois te taire vanda kimia ko lobebelete. Voilà. Emmanuel Macron na sala album ezarati lelo za na ba YouTube ba album wana sorry tant basala album wana tango tala la te salami ve Moses wana zaki yene kolo orchestre Fally Ipupa zaki musicien comme chanteur le roi yona yazaki lokola donc vice yazaki lokola président donc tant que yena tech chant yene muto orienté ki ba biloko tout. OK ba PC change pas Ve Moses parce que Ve Moses mano beta guitare azana banzembo mais ko banzembo faut ba tchango na moi ba lignée zaki nani le King qui était chanteur. C'est quoi l'histoire New City ezaki quel New City ezaki wapi na moment wana? New City ezalaki orchestre o ezaki avant Talalata. Parce que tant New City ezo salama et salami Ve Moses azara na langa stars et New City tant bazo bete ezaki orchestre na biso ba quartier. Ouais, Herman brother. Donc New City eza orchestre oyo ba kulutu na biso ba Fally Ipupa na ba camarade na ye ba créer orchestre na bango.
donc barepetaka na bandalungwa orchestre na bango etika wenge ndenge esalamamonika nde ezalaka nga emani mabele na nga bandal nalali ye bontongo na lamuki na mais ya biso mpe toyembaka ti so toyemba boya tocrée na biso orchestre na biso nde yango wana New City sikona na créa fali mutu acréaka yango to ezalaka lisanga idée entre bango na bamasa na ye bakola na ye donc basalaka orchestre na bango alama na bandalunga baorchestre ezalaka ya danger ya batinel ezalaka ebele mais lelo bika ndenge monde ekomela batutu bango baprêtre soko agangi kaka na kati ya palette to na douche intao non nulise donc na kalama ezalaki New City après New City aye kokende mpe baorchestre mosusu mpe ka nde ezalaka mais ve moze nde yaki oyebise non ndeko na ngai leki na ngai yaka to travailler nde bayaki bakoma travailler korepete lokola leking alingaka bulo yango mwene talala te kenda mpe ti basala enregistrement na ndiai epuis na ndenge mpe bima bato mpe bayoka epuis yango mpe esalaka ve na biso quadra ayoka mpe yango déplacer ko découvrir pe talent ya l'équipe voilà c'est ça et jaki orchestre to kozonga lisolo na yo na tala la temps mais na lingi cette fois-ci to no beta lisolo tala la temps ensuite siko ya yo ya parcours na yo liboso ya lupangu na bino pena on salanga bien on se retrouve juste après cet élément merci. Lisolo ya tala latan oyo ya Fally Ipupa lisolo ya tala latan oyo ya Emmanuel Macron Emmanuel aza liboso ya parcelle familiale le sika oyo Emmanuel abotami akoli abani ma musique mais bazo sangai onire tala latan pe bando répéter quelque part tala latan portail wana noir yango wana 25 bis biso na 26 bis. Donc il y a une facilité nazaki na banzemo nyonso atala latan parce que tant ezo bazo créer yango je suis toujours là na vanda na otala bango nde ba travailler yango Vemozin na patron nga Fally Ipupa na chef à télé na ba collègue na ba mususu donc ti bazo travailler album tala latan j'étais présent. Dotara lupango eza yo sous musique na biso na sotara mamir na koti buna fandi na tali bango tellement la musique et j'avais pas de choix nazo bimavuma nazo yaka na telemi na tali bango titi ba aussi ça ba 17h ngai na bimi na laver na quelque na orchestre na biso ba terralement kuna na bakati to travailler na ba massa to et à quel moment yo yaki ko intégrer tala latan l'air fallait à ça que quartier latin ou bien l'air fallait à na tala latan non nga na ko intégrer groupe tango boss nanga aye ko kende siko na quartier latin parce que tant bazala qui va travailler nga pe basero wana o beta ndule mais o kende chik o beta ndule o kende chik mais lo mote qui empêcher nga pe que na assistant à bango et tant siko grand frère o zosko décision o kende na quartier latin nde siko ko koma que tant accueilli donc na sima et comme il veut moza le casco ba musicien et il y avait un jour ayo kinga ko na douche na oyemba abi
mais ndeni moi nous avons mbabo et puis on a voix justesse bo donc après ça nga biba non Emani bobengela nga petwa na ndeba ko benganga na kota na ba de ba nzembo na bango ba na la vie butu soki indi tonga à l'époque tant où déjà mouvement déjà tant grand frère n'a fallu pour passer na kati tala la temps je me rappelle Blanchard Moussaka au grand frère n'a pas Blanchard Moussaka moro ya biso BCBG donc il y a zolongwa kitambo a rappelé au travail na Vemozin et tant que qui tant que parolier azara na masese donc soki ezana lycée c'est moi ezara na kati ya nzembo ya tala ta parmi onga na yeba na assistant na kuta apesa reza ya bougie etangisaka pinzoli po nyoko makana moto ozo comprendre to kanga makinga na yo lokola mbumbanguba mibale na me na kati ya poso moko to komi lokola milizuma na ngulu ozo comprendre donc na yo kasi ko ba masisi lokola poso nguba mibale na kati ya poso moko mais lelo to komi lokola milizuma na ngulu Moussaka la maloba donc place sikoyo na ki sikoko découvrir parce que Kulutu Blanchard Moussaka azalaka déjà na bakitambo dia ba succès bango ba petaka ba bale to yaka pe wana boto koti kitambo to tala et après totali bon mutu na mutu aka retrouver po na ye tant mususu ndenzamba bimisela bato banzela na ko mona sikoyo Kulutu na Blanchard Moussaka ayebutaka kitambo azokotela biso boye aroya vuma Vemozin ba vandi ba travailler le king pe patron na fali pupa Ti Moussaka lo ba ke fali aza mistane abo mwana eza ne solo ya bayebani bandakala OK il y a des batu bayebi histoire te balinga ko bima le devant le quoi neti bayebi histoire ba biso bato to vivre histoire tala la thèse la orchestre fali pupa azala la vice-président no lobby nazolo banayo ezala orchestre ti bokoma na niveau bosala bokota studio bosala album ebima ba CD ba cassette à l'époque ba série na ba cassette donc ezaki orchestre et puis fait mozino ye moko ba wana ba te ba preuve année ba no bengo la nouvelle vague tala la temps la nouvelle vague ezaki orchestre OK donc c'est ça voilà et tant yo intégré tala la temps évoluer na biso Faustin j'attendais c'est quoi comme une idée chango lokola comme pépinière ya quartier latin mais fait mozino ba ité idéologie on ezana ngo bien mais pour moi ba faire na ba betana ba fait live ba betana ba fait na ba betana ba langa star bon égal esprit donc parmi bateau pe ba yibi pe histoire ya tala la temps mutuloro neti Blanchard Moussaka Kulutu na wana soko tuni ya webiso ezalaki orchestre makambo na loba donc vena biso Faustin Jatazaki parmi pe ba cofondateur parce que bazaki en collaboration avec Vemozin OK mais ngaka comme son peu d'esprit bon ezala obika ba série wana bon orchestre mo mais orchestre ezala lokola comme pépinière ya quartier latin mais ba idée on est comme ko ya tangu patron na le kinga longwe a qu'est-ce qu'on kota quartier latin nde sikoyo osala ke Vemozin lobité total ngona no ngana zana on a idée ka ke ezana mouvement voilà mais ce que question ngana tuna a pas fallu na oya zana na tala la temps est-ce que ça sur la mission musupa ya quartier latin ou ta tala la temps non ya ke fallu que ngande batupeka ba memanga mais démarche qui nda bien té parce que grand frère nous a donné na quartier latin yo tomba memi yo il faut pas les canaux par grand frère na yo parce que yenda za chef d'orchestre na kata j'ai déjà très bien donc yenda mtaeba ndeni akoka ko orienter ngaloba tiens Emani aza petit na ngai comme boye na ye to kene mouvement OK nga monde na yebi ndeni travailler ce petit na ngai OK to pisa so a okote la peine na kata G vous comprenez parce que comme démarche que ndara bien té et simba tenga ce que ton mona que après ndenge kendela ki na mona ki bien té ndena ba tenatika et faut na kuta na grand frère na sonaye c'est ça le quoi to kene na démarche sur le grand frère té y na boya ki voilà maintenant ce qu'on a parcours na yo tant obeti tala la ta quel moment kitaki tala la temps pour aucun orchestre ni bon ngala longwe tala la temps tant on a yo mona grand frère mukolo groupe akufi ve mozino tant akufi donc obika kolo cop oui ve belaki a dire pe na mo maladie mais nzamba go sunga malgré toi avez hospitalisé mais biso koto to banda ko travailler ti avait un moment ndena ebisinga bon abibo petit na ngana minute foka na za non hôpital mais beau travail to banda ko travailler na chef à télé parce que il y a comment il soit remplacer qui patron absolu king que y a comme jusqu'au président évolution peso kenda ti après bon tant vers Koufi on n'a pas de choix tête à très soit Koufi makamino ce comme rapporteur nde suko dans comme na boule que na bi ba loko avec suko na osani
nakende mpe koévolue côté mosusu parce que on a zwi deya na ye nakende nanga koévolue ailleurs nde nakende sikoyo kobeta porte pa ya ve nanga depuis tout savane après pas ve nanga depuis tout savane après na ye kokende na kuna mpe umelaka mpenza te kuna mpe na umelaki nasala yo nde ba 10 ans be 9 ans bilo mwa bon et pas depuis cho ouais ah bon oyemba combien d'album kuna na album na ye ya projecteur album na ya projecteur na album na muswa imbela nzembo ya mère na biso Brigitte Chala na pese bambote ezaki comprendre kananga e po eza bolingo na bengio na téléphone bablo mwa bongo nzembo wana tosalaka ngo pa venanga depuis tu ex patron nanga après na ovanda na bi be siko non ça sundeni pe de na omona makambo boy za na ka bien mais et que ne bana ne kaka kaka obika so entourage Jacob ndezala o entouré na bato bien nde osala ke batuka no tokeno pa fekes na okende sou pa fekes ba se rona fa vanda na parler na côté à Saint-Luc na okende pe kuna et lorsque baisanga pa fekes na so ba bi fo beta scanten na mambo scanten o beto no scanten ngelo wani ça dit toi mon compte faut débarquer déjà nga no ba no ndeni parce qu'on a kota na kati ya lupangu ba fongola portail mbala moko lupangu to kota na ve na aller la cool to kota bobike vers ta ce qu'on a musique avec qui ça ce qu'on a musique soit pas ntini na kota ndengo wana azo kota boy azo débarquer na kati ya ranch wala yo kota scanten ngana wela rabu di abeta bungalo abimadi Mbamo Velino, Mbamo Ratanga, petit dans la RR et tout sali, fait tout côté dans scanten, petit dans la Mbamo VK Sabengé. Allez non, mais comment on continue à nous ça te? Oui, na petit mais petit fallait débarquer. Et là ça m'a dit petit côté nous ça. Oui mais na tellement le rôle à zoba na otala kabunga. Oh, ils ont problème ni. Ti sikoyo après de na ko comprendre veut ko alino aye a solo na VK tant azongela singa petit na tobeta no bungalo tobeta no libanda tozongi libanda mettre la porte ndef singa bi au monde au côté gars ça scanten yango na boyi donc ndozo kota bo fo banda mamoko donc na seka na yo mais na zangi na choité temo zana bulo ya po mutaye na yo faire quartier na beta mo scanten na émission à moment yango wana sukaina vieux allez nande pe na ye na travailler pe na kuta na era na époque ba ya kulutu nani zoebela na kuta zoebela na kuta venanga sampayo donc na kuta mabango mande bazalela kanani et puis mélanger na ba jeune musupe bazalaki et après obikarati natali obikuneza mambo école de chant bani donc bato okuta déjà faut yo kamelaka donc on a peu maïmo mouké après na yemo na ya chéote ici mbate fona benda na kaka parce que chaque jour scanten côté tous ngaite pardon ndene ro benda na belé ndene ro benda na après wana na yeko kende retrouve akawiri ko pa ba vena biso ba jili la cool ou ba zai 3 na bandalunga ba tutu ba yebi bango et après temps on a moni que bon ndé siko na yo qui n'est pas venu en JDT. OK. Ton n'est pas venu en JDT. Ndé ce qu'on a fait sous 10 ans. Il y a patience au travailler, et dans le moment où on a c'était facile ces 10 ans là. Comment tu as passé ces 10 ans là pour mener à JDT? Bon, il y a bien Zali, il y a ma belle mine ngata la ngoti. Ngata la mine ngota JDT. Panaye ko eba savoir vivre na batu ko solo là et puis na travail. C'est ça on a gagné pe menaye travail ko eba so na batu savoir vivre. Ba qualité na ezani. Politesse. Ba qualité à JDT zala nini parce que ba mutamtaza nenga définir ça mais yo non vana na ye sur le plan travail, sur le plan musique. JDT zana. Te yazana oreille musicale pe makasi. Ana o makasi donc bato à l'époque ba jijaka yeke ayebi musique te to ayebi ko yemba te bazwa ki tenter ba écoutez toujours la réponse d'examen ba tant ba ko mona ko tanga bimisaki de bazwa examen bazwa réponse donc ngapo na ngata na tant vanda ina ye non et puis chance ça zanango akomaka ye moko to ba nzembo tu wana akomaka ye moko abanda ko travailler de butu ti 4h 5h 6h après l'aller donc na moyi il se repose. Pardon, so yeza cop moi bien ndabimi na moi mais na moi bo aza concentré il faut payer ma parce qu'à travailler butu mobimba na tongo alali na pourquoi studio
ou soit répétition bokei ka bongo azaka na ba problème na batu te soit moni batu mibale ba yo kana te fa fan sabino so sabino bochaki bien c'est ça. Et pour l'évolution na yo tu te dis après ne temps bon yobi karati batu non imani mais yo peut juste ou melipe ou meli ça va c'est pas grave. Oui, parce que dans Miso Abatou, les gens voyaient Mani, jeune Mobo, il y a Bandal, à l'élandou l'effort, à un musicien, on dirait. Ils ont percé pénalité, il faut percer. C'est ça. Normalement, bon, tout le temps, on lobby ndengwana, bon, Nathalie P, on lobby belé, bon, écoute, bon, ça va. Na kenepe beta. Bon, Nathalie, na kende boy, bon, place on s'est senti naza à l'aise. Ils ont rappelé il y a pas trop dans Fali Poupa. Dès qu'il na Betty Porte, tant na Betty Porte, ben Singapour, Zela, na Zeli après on habité 10 ans au Zela ici bon non et umeli. Ba maman quartier ga. Allez mbamo. Vous savez ba maman tout ya venia wa, ya ba sundi kuna, ya ba lubuzia wa. Donc Zeli bango mayas karaba mère bokota ba kenda pe ba kutana boss. Basolane boss abi imana beti maman na briefing pour plafond place again on va mère à quartier so boy ba mère à quartier mais c'est faux donc azay na soité ayo karapé batu a solo la rapé na ba maman na ba kuna ba papa na ba yaya na ba leki na yepe atadi non imana azale ki na ngandako y a pas un problème ndeko sala ke ayibisi bonbon ayibisi ba maman boy c'est mani c'est bon déjà à côté groupe et puis na solo apé na ba ndeko na ye Emani oza je pense au Lexi dans 50 ans, 3 ans, 4 ans, n'a pas fallu pour pas. Mais dans la bateau, bah, 12 ans, 18, 19, 20, 21, donc bientôt 5 ans. Donc 4 ans déjà, 4 ans consommés. Mais mani, au Kouta bateau, bah, ça là, 10 ans, 12 ans, n'a pas fallu pour pas. Oyo, Tilelo peut-être, bah, Soukara n'a pas fric. Et mani, aux ans la bateau, au Kouta peut-être, bah, yemba déjà. Mais mani, a yemba, moko. Et pas fallu et comment ça fallait zo yemba ote makawa ote makawa et mania te makawa et mani na kokota poto moko et mani soki fala bi na ke yemba et mani tikala kati to baniki mwana bandali kaka po ba privilège wana no sozu popeme na fali poupa et ça dit par rapport à ni travail kaka to mwana bandali to nini po ce ka pona travail baninga pe bazamo na ba yemba bien mani ouais non bon normalement na vie nakolo bate que non bandeko o na kuta bango ba na chance te ba na chance na bango mais na vie to na dajumo balobaka o to kuta yango eloko nyonso eza na ngonga nango donc moment nyonso o nzamba ofungola porte ya moko na moko atoya ko kuta ba o bazalaki yebaka ke ngonga no ekoki e sala mabongo mais nako sous-estimer bandeko te bandeko pe bana ba talent na bango patron na biso le king na biso tout ayebi ba capacité moko na moko ba défaillance nyonso tout et puis ayebi ko gérer mitema na biso tout donc baba na mayo ngape na kuta bango na se bango ka ke yaya pusala ka mo mukena fanda kabro pusa wana ngape na fandi toujours percer quand même kopa ozaka repezali nazanga répéter toza na nini boy nazali voyager na tikali nga na kota mouvement ata ba 30 voyages le kingabo mais na fanda na na bon moment na ngezali tant ngonga na kokaki comme j'étais sûr de moi ngonga na tant koki yango ekeye zo kenende zo kenda mais bandeko o pe tozana bango je suis sûr et certain que ngonga na bango pe erekoka baba na bango po leka ba Afrique to kenda na bango mais peut-être tant monsieur les zangi na minute et ara poto mais ba okende moment na bango ezali Emani elo nini pona yo e sali lelo récite na yo que lelo to beto ya pe na ba caméra boye elo nini secret no ezani secret na ezaka boulot koza poli ko respecter musala oyo place au travail en entreprise et respect à patron respect à ba chef ba bango respect à ba collègue oyo pe kutaka bango et na ko chaka souci ya musala na yo yango ndezo kenda na ngande ngwana. Voilà, tozana kulutu na biso awa, kuluta bokota. Le velino mengato. Aya ne kano boye. Le velino mengato. Te sima na micro. Na moni via Betty Badior, vraiment donc à respecter. Azanani. Oyo parmi ba histoire ba vena biso ban kale pusana donc o ba vena biso ban kale vraiment ya bandalungwa. Donc na ba fait ba moni biso ndeto koli to botami to kola et puis grand quoi faire. Donc via zaki soki mère na ngai avanda lobi mais ndenge nini nana oka Alain kata mo na suki mère ndo binga
Donc c'est ça. Donc Yem Tando Katarasuki. Donc parmi bateau OP, il y a histoire, il y a patron Nabiso le King. Donc les Nabiso Alino pas parmi bateau Bayebi. On peut se lancer un micro. Nabiso Alino, tu es na bandal et si tu as lelo ils ont la musicien moi né Afrique lelo, il y a monde fali pour pazo azo réunir à congolais. Tu ngobete absolument le solo, il y a fali pour panengeni. Oui bien na moment nini bete absolument le solo fali. Bon, en tout cas, journaliste nation d'abord nous merci à trop. Journaliste nation nous merci à trop. Pour zongi singa les susupena. Omoni fali poupa ni na zabu. Nous ko rata ko lobate. Nous ko rata ko lobate puisque aza mystique. Donc fali c'est-à-dire présent. Donc nous on na ko lobate to ça. Donc on a des émotions trop fali poupa. Toi fali. Tu y baina yepena non na ina nte na papa na bango maman na bango papa aboti fali papa boniale OK papa boniale de yebi pena papa boniale bien papa boniale bi ke oza Alain Mengato maman na ye maman fali maman Timba maman Timba papa maman Moniki ko maman Moniki ko mboka maman Timba yo beni ba maman Moniki mais na so no maman Timba maman Moniki Maboti fali poupa. Bazara neni ba parents na bromi balé. Était sous nom. Parents na bango na ebisiyo. On est mon fali père mobimba. Ala kitoko bogar na osimala donc vraiment équipe na pose. Fala coller na famille pas c'était. Eh papa. Ceux qui babino qui fali akona famille pas c'est faux et archi faux. OK. Fali akola pepele ya. Père bango na ba jantan salade à fort. Tala ne tout le monde a fallu qui toko comme ngana so fallait qui toko te père mama lié maman nanga ta papa ata ba fois 100 est-ce que présence allait ba que non ya li nozo ba vérité papa va falloir que na papa tala na biso ko na mbongo ko nga fantikité ko ka ba biyo ko te ko na ya ko papa fali papa bonyale qui son nom repose en paix c'est notre papa mais aki papa oyo aki boga so mon papa nenga lati beko okokate. Siko maman zalaka neni na quartier. Témoignage à maman fali pour pas la quartier. Maman Monique na biso azali donc maman boti aigle. Donc boboto ebele maman question de me répondre à paix. Maman Monique. Journaliste, oui c'est un plaisir na bien na pena yebu na écouter na maman pena no tuninga yi maman Monique na sio maman ko boboto maman mo boboto en tout cas vraiment donc ma témoignage na ye dans son national bible ba te voilà ngana zolo ba pona beauté to tenta ba tumususu ko bisa maman Monique maman moko boboto et fali poupa zo répéter awa na tala la temps il sola ngozara neni fali poupa alors répéter pas vena biso ve mozino vena biso mozino ati guitariste na langa star et pas ya yemoko kando to solo il faut le joker wa beta ba diembela na bonanga tindiga yango wana Vemose ba ki ba mikilika ni za la zongi à un certain moment au VP a combien on a idée que nous faisons mouvement na vile nga sala mouvement to tala ki no bosko na banda na il faut non o zana no fief il faut to ko non ba miseno ya makasi na o ba ko sa do na kata mouvement baba fait bazaki pe mo belé baba so na ye ba fait façon baba di bazalaki moi baba fait pene belé bazalaki alors façon baba di baba na fali depuis tala la temps pantala ta kutu ndaku ona ya na biso palais yona ya na bive façon baba ona ya na su ya parler o que non que ça va ne bien non ta petite na ligne ona ya na su ya parler ayi peut-être que non fallait pas comme na niveau à ngolo mais que petit à muto à travers danger mais une étoile. Et toi, on a senti déjà la zone batala la temps. Déjà. Jeune moi, tu es champion d'Afrique. Tu es oui. Tu es champion d'Afrique. Tu es champion d'Afrique. Là, fallait c'est un beau, c'était là. Répétition est à 14 mais fallait à répétition 6h30. Avant la béton à ado na quoi 6h30. Béton est ça. Béton malheureusement donc longo Ballon rotika ngwana eza ba histoire. Fallait à 6h30. Avant la béton. Béton. Abano yemba. Avant na avant de calmer afin malé biso ka to bimaka no fallait ndani ko bien fait afin malé ti so ki ve moza na ki c'était so ve moza bien atemi na shimbok na tali fallait mais ya tongo boke pengo ndeni niko atemi ke Jackson ngo pe ero on fallait ka zo bon ça va kota par rapport ve moza so to so na habite omoni garçon
tola de petit nango akusanga bien alino omoni petit fali na bien petit oko akusala succès ya mabe donc na kati ya Afrique na kati ya monde mais muto kolanda okufa ngana mona kana ya vi ba black abi petit nanga yi azana moko incroyable ya musique na ya musique na ye aka 6h ti akina alungana ka soir alungana ana pesona kana soir yebe mutasuka akena na pobino to biseto boki il faut tikana ba vie mose bazo yemba tous les musiciens to travailler ba sisi ko travailler ba masala ye autika na vie mose suka tina suka lobi so ya avant alors alungata 22e minuit bono bi ide ke lobi on susu ke no ba 10h moi lobi susu 6h aye wana vie mose zo ko c'est biso ngalo lo fali niveau za lo ko ngana beta kama boko ngana ngaka plaisir nga pipe nga na fan ni c'est-à-dire oyo ve Moses alobaka nga na mona ke maman oyo sala malelo ya lobango déjà kala ya donc détermination ko sala na tia zala kana tuna président bisao champion d'Afrique du Caraïbe ce que tango tala ga lelo je pense que nga tuka na ko ndimake akomona pe mission ya tali pe ve na ye nga solo la eloko nini olingaka et pas fali abakisa lisusu to abcompléter lisusu na nenga esprit ya bandal bon omoni net esprit na ya bandal hein V11 fali ve fa solo là omoni histoire ya fali arana kamba robeta OK mais je ne sais omoni déjà kotoyo eloko onga na ko bakise pas fali na lingaka mingi ke no jiko na okutana ngana mo boende ndena ko biseke no président tala le rotation na mona tala boye na boye puis ça na mamsu za tant sur coulisses mais le lorsque aza moi mal aimé na ba collègue ni belé ni no yebisa na tout azokutana na mo fali so aza mal aimé le lobo ngana okamwa mais na limité puis na sécurité comprendre le peut-être bandela bitumba zozo bitumba donc fali le loyo ko OK soki net bandal fali aza aimé partout n'était pas donc n'était que ngane na moi donc n'était ngazabe ko ya donc na kumi sarate ngano kaka musique a fali parfois no kanga musique musu donc na karaté pas peut-être ba c'est religieuse nyonne no kaka mo kimi ngano kaka ndima fali voilà donc ngana fali numéro 0 bon ba tout donc bazar on a kata mouvement pas présent ba bato to yebi voilà ce que tu nga ko ni bote pour parce na on nga déjà lelo moi na bileki na bino Emani ya bandal ya tongo azo évoluer pemé na fali poupa et ça Emani Macron ye de bisakaye tuna kosi azana présent ngana masanga meje ngoi to sakaye boye Emani yoza mona suka liaka mingi Emani travailler kaka ko le maté mona mane fani boti mona rier luka tande beka petit mo boye asekani kaka mona seki ngaku na FCC Emani ngana présent ceux qui te montrent musala simité qui singa ndimi on a simba nga ngwa abia TV wana TV ngana traverser ça va na terra esprit ya star mais na mona ke ata mingi na boulot voilà maintenant ogi ke sko ka ke pas fali ça là que c'est là plaisir tilo na plaisir donc tilo na plaisir depuis donc non mon mani akina ba pour tout so ya donc aya marabiso na trouve mané mo ya bien ce qui mutu akiko balolo mabe to ce que no ya président to Emani c'est-à-dire za moi groupe mo boye ya batu miti maka mabe pour batabe batu tout ba ko linga pe binoti comprendre mo batu belé mais là to retenir mingi pas na fali pour passer muta détermination muta volonté amour du travail avant ba 6h du matin 6h awa ye akena répétition ba na 6h ya tina pourquoi akolia awa aromelati awa ti le pango bateka to pour la monde bateka te le pango na ngozaba qui pas des na espace ni batongi sur est-ce que na famille ya Moses famille na eza OK merci beaucoup c'est pas Emani en tout cas dans liste to ka plaisir trop pour Emani maninga koma na boulot to ka pena plaisir kitoko merci beaucoup levé Alino donc ça no micro Emani après kozala pemé na fali ba poto ba concert rebelle en Afrique au Talarapé, na habité sur au Talarato, Zalarapé na stade de Martyr, ya Weranson, ya Jibem Piana, ya Kofi Olomide, ya King Kester Emenea, ya Papa Wemba sur na Bosanité. Sikoyo, na habité sur au Zala na stade wana. Ozala? Bon, na Zalate, na bando talangona musique, donc botan na écran, donc désolé ka. Est-ce que na ba calcul na yo rivera pe qu'un jour Emani pa hotel na podium moko boye. Public mo rebelle ba hôtel Emmanuel yi mana stade.
Ouais, donc normalement, tant que d'ailleurs aussi au bêta paiement na grand, faut rêver comme un maminene. Donc, on a déjà tant na Monique na intégré groupe paiement na grand frère na Fali Poupa. Et le quoi il y a ça grand, on a peine avec tout ça la comme un grand. Il y a pas grand. Donc, Tito Betty Stade de Marty, na loba na batu déjà ba stade tout bêta libana mboka. Stade de Marty na biso bravo ezara munene. Mais ba auto bêta libana mboka ezara munene koleka Stade de Marty na biso. Mais batu bakota ngo tembe ba mona netka to ça ba aventure. Malgré tout, bon, on a une image, mais pas beau et à caca. Pour exemple, on y a qui. Très bien. Mais ce que tu as fait à Stade de Marty, on a moment na télé, na 4 à Stade de Marty, na lobby enfin, on a na côté na rata histoire à Stade de Marty, na bêta Stade de Marty, na patron na les king. Voilà. Et ça l'a bien. Mais après Stade de Marty, avant Stade de Marty, na bino, tu es bien ni makam na bino qui na gratitude na bino, respect toujours. Mais juste après Stade de Marty, na bino sortie médiatique. Il y a Nerono Ambazi et créé maman na makelele na niveau internet. Ambazi azolo bake bana musique et banana wendo. Ti na muto suka otoko bima lobby, muto aleki Fali Poupa azate. Et lelo Nathalie pas Franks de Mai à lobby. Tango batu alobaki babi azo sous-estimer na Koffi Olomide place oyo ko bino bobima et Ambazi lobby ona no monate élève à les maître. Il y a envers notre musique à Congo et puis particulièrement et pas à Koffi Olomide. Changement de langage jouane comme au Kotanini. Donc là on a voyé au Bakana Batutu, Ambassi Azandeko, tu travailles dans cette entreprise moko. Je préfère mieux au Ambassi dans le baye moko répondre parce que nga na roza na maloba ya mutu. Est-ce qu'on a posé aux questions est-ce que yo confirmé que Fali Poupa aleki ba mission tout bana na wendo ti na musicien suka bimaki lobi. Le phénomène a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux et fait beaucoup de victimes. L'usurpation d'identité liée aux faux et usage des faux documents est en vogue en ce moment. En tant que personnalité publique, Marie-Olive Lembe Kabila n'est pas du tout épargnée. Un réseau d'arnaqueurs s'évertue au quotidien à escroquer des paisibles citoyens. Ces personnes mal intentionnées font circuler des documents à l'instar de ce certificat de don et cette fausse pièce d'identité au nom de la présidente de l'ASBEL Initiative Plus. En gage de garantie auprès de leurs interlocuteurs pour, au finish, leur soutirer de l'argent, alors que l'épouse de Joseph Kabila n'a jamais recouru aux réseaux sociaux pour octroyer un quelconque don, elle n'a jamais utilisé ce moyen pour interagir non plus avec ses abonnés. Ces deux comptes authentiques, Facebook et Twitter déjà certifiés, ne servent qu'à communiquer sur ces différentes activités. Dans un communiqué rendu public à travers ces comptes, sa cellule de communication a dénoncé ce phénomène et a mis en garde ces usurpateurs récidivistes qui seront une fois décelés remis entre les mains des instances judiciaires compétentes. De ce fait, Marie-Olive Lembe Kabila, tout en compatissant avec les victimes, elle a appelé la population à doubler la vigilance et à ne pas tomber dans les pièges de ces arnaqueurs. Donc, Azaka na katikati mère a réagi na sifa donc exact que sur ambassade le bongo tunaye toujours ça une émission alors pas la émission là abana ko l'émission là a confirmé ka bi oui na confirmé ngo et pour nga na yebi que le king a betaka musique a servi bateau balinga la bonne musique aza likolo batute apena sa batute a saka musique ane na katikati ba o balinga musique na ye ba se retrouver ba o pe balinga pe ba musique ya batu mususu ba o se retrouver mais botie la frère na c'est stade au moins ni ko makambo to lobaka biso tant to linga ko répondre batute ezara dit que toza na 24 communes ya bato eza na kati ya stade na kati ya mouvement ya le king donc soto lobi ke to banda sikoyo ko répondaka donc comme abiso to loba mabe pam ya omoni que mutu na mutara na tempérament na ye mbasi o alobaki babomele moto ngape na bi que le king a osa musala kaka musique pour en servir bato musique. Voilà, merci beaucoup chers amis téléspectateurs, tous juste les mots plutôt se retrouver juste après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, Tozarara, on arrête sa bandal avec Sikin,
quartier ya Fali Poupa, commune plutôt ya Fali Poupa, awa, tous na couloir awa, na Emmanuel Macron, l'artiste musicien, oyo ado sala bino ba plaisir mikolo yo. Emmanuel, tous na ndoko biso pembeni awa, na Edi Babadi, donc il y a parmi na kati ya famille ya Kombo ya vela biso François Babadi. O azavé na biso ye muta soutenir biso et puis il a continué à soutenir biso le président François Babadi parce que moi na bango yeyo Edi Babadi moi na suka. Donc yeyo quoi. Donc Edi Babadi balobi to solo la kaka par rapport ya mukili ya Bandal parce que bino boyebi histoire ya Bandalungwa. Place bimisi muta munene o comme le monde entier partout dans le monde ba reconnaître que Fali Poupa a même musique na biso loin. Voilà. Et où t'es là quand na mabele na biso Bandalungwa. Edi Babadi, bonjour. Bonjour Ndeko Talarara, ouais, Ndeko Vincent. Na biso Bandalungwa. Lelo batmusuba ebika Fali par rapport. Voilà. Mais massa langa Emani aba massa oyo vie na biso grand frère Fali. Makamna boulot to longana. Abna ya ke to ebani pena ya sage o azaene o ninité. Voilà. Sko na ngana rappeler batelo mo boy. Voilà. Ya ebi to bazena talala temps. Fali ba abaki champion d'Afrique et des Caraïbes. On a goûté à ça, il a sané la zabouté. Non, on a vu un prophète. Pour avoir maintenant champion d'Afrique et des Caraïbes. On a Emani. Yo ebit. Ah, son côté qu'a fait nous bimika boye. Cheve Mosino, oye bara. Et puis il fallait akaba fait mon boye. Ana ba loupé. Pour fallait à ça la test na karaté la tente. Il va jouer bando bengi anel kapoani les transferts les plus. Il va somba ende. On ne va somba ba joueur. Ne ba somba fe wana. Ya te yo a test. Ya test. Et puis tant on a testé ce qu'a fait le quadre, ce grand prêtre. Ce temps fallait ya kuna aemba fort. Ce que fait na binombo so mona. Da emba mo titolo bateke o sopende ni binombo so mona ka lelo. Tala lelo. Voilà. On a yo. Oh Fali pour pas aller les années. Secret na yo pour na au tiro comprendre que les sommes ya vie aux pas Fali. Non, les soins visa qu'on néglige à mututé. Mutu o maram oye aye ami baka. Atana ma musique atana ma ramba vie. Donc mutu ayebi oye ami ba bosu bisu to no fana ba ve wana. To ebi pena maram su to rolo bango te mais ve wana famille de pepele qui toko père na mango grand prêtre ya blagité po nesina ba sinkin awa et là parmi Batou o batonga ba pala kitoko ezaya pe na ba père ba Fali na ba ve na biso ba papa Babadi Bantu grand frère mais papa pena par rapport dans ve de akola na ba famille mo ya bien akenda ba chika bien ye alanine ndule mais fa ça kana conviction moko boye na kati na ye dans ça conseil mon apesa mutu eloko yo sala yo ndimbela ngo kaka ata yo ndo sa cop no boye bake ndimela sala cop na yo yango ne cop na yo voilà koyoka ba biyoka ko yoka te quand bo no mona lega na wa musicien melelo aya tondi sista de Martin ya pepele au couloir na epi na mangia la gutu koloba te donc il va couloir na les cara couloir no lega melobi na et puisque et tondi na nenga mabe ya dégâts. Merci beaucoup Babadi. Donc continuer na bisona qui to continuer na Emani di sologa ya stade de martyr oyo bando rebele ba tiki ba vi na bango par rapport à maramningi de kaki todo vraiment ba milimo la pe na kimia mais tomoni kombango olezalaka ya batu na tout le monde est quotidien dans les musiciens. On voit des musiciens qui passent à la télé, des musiciens tout ça. Comment tu trouves ça, Lélo, que bino na bino ba musicien bomuko ndima mamba kisi mamba sacrifice na ninga ba télévision. Bon, pour nga soki eza ba fanatique to ko condamner ba fanatique te. Parce que bateau bagi na kati ya concert, ba monaki soki combien de personnes à bateau ba loba na ba kufi. Donc au lieu de s'attendre à langage mo ya ko compatir na ba famille zo ki ba problème mais biso to mo ya na langage ya ko choquer lisusu bandeko wana ce n'est pas bien so ezama ba artiste ba lo ba mama ngona pona ngai fona lo beloko mo choquer bango ce sont des parvenus parce que ceux qui ont mutu za entreprise na yo aux entreprise no aux appel musicien aux leader tu te permets ya le ganate folo ba ke botika ko lia ka bato bon yo mo so beti concert quelque part ton zete mo utili kole kweli mutu no moko na kati ya concert akufi olobani
pourquoi tu comme un esprit à se contredire biso moko, ce n'est pas bien. Soko Monique au sala musala na yo album to bimisa ki simbité, tous autres bêtes musique no zo simbate, il faut pas qu'on ait un langage mobo ya mabe. Non, toza na pono éduquer masse. Il faut tous avoir un langage mobo to yé. Nga otuninga to otunanga ba question ya batuna. Mais c'est à moi ya sala calcul ya koyeba ndenge nini on a ko répondre na on a ko répondre té. Tu vois? Donc bato belé ba comme mona que réseaux sociaux et comme il place na bango mobo il y a ba règlement de compte. Parce que bato ba lo ba makamande ngona le king a un problème na bango té. Bato ba sala makamande ngona ba lo ba ngona. Au moins na ebo na âge fali poupa mukolo na ye makambo fali zo sala na o abanda ko sala banda yo no sel no elokote. Mais tu te permets ya quoi ko lo ba ke bazo bo mabato. Mais yo mo sikozana c'est que yo petit ga musique so mo za musicien ozolo ba makamande ngona. Tam suya do ya lo ba ya betane ya kisité ya do betane ya normal ya peut-être ça va succès té. C'est ça que a bet album et simbate a bet tapé a luka ba production zo simbate. C'est ça. Et comme les comme soit battu ça so ba kikake ba bimi ba voyager ba kebe ba bimi ça album et simbi et comment déranger battu. Mais non, il faut être patient dans la vie. Mutuna na ngonga na ye vanda zela moment na yo le king pa banda ko tala ba kulutu na ba master na ba petit pe le pe ba ndo sa makam na bango. Mais lelo siko comme du mal batu ba mo souffrir na succès le king. Mais bazo mi souffrir bango moko parce que biso ne to calculer bango te to tigela bango option wana yaka kipa kan kokolo ba souffrir na ngoti lelo. Prévane so biso to bi lelo to banda ko s'en charger na bato ba sa mama ngwana. Obi ke likona se koyate. Mais to lingande ko kota na ben na bango te. Parce que mutu mususu ye moi mi ebi de que nos positions na de faible. Na takata bo po batala nga après suka so ba zongisa ebendanga. Bato kutu baba ine ya bato ba oloba makambo ngwana to kipa bango te. E boka muto za no na se to kipo point. Continuer loba démarche na wana continuer nango ota l'avenir ya lobi refuta onine. Voilà, merci beaucoup Emani. Nze moment que tu robima nanga munabino isusu par terre. Par terre on a moni ba dédié Alex Fumuti. Mais nze mbimi to moni comme d'habitude fali barumba nezaka kitoko mais to moni vidéo mo etamoni na internet. To moni bande on a biso ya MP bamuto moko piéger bango bazo beta masolo monotonie. Babi fali pour pas trop de monotonie banze monezaka onireka a bandelaka banze momoko. So tali papa na biso Josa. Poto e bazai koto e bango na ndeni. Boni yoko ganga ye, boni yoko lenga ye, dede ga. Peke do peke. Ata mutoleka. Oh vena biso nyoka longo. So o côté à Kibinda, oyebake Kibinda. Côté à vena biso Jean Goubal, oyebake Jean Goubal. So oyepa vena biso lo kwa kanza. Elema ya mo pepe vena biso. Otali vena biso Rwam vena biso Quadra. Oyebada mbarumba padarumba vena biso Rambo. Siko ki falitisme et déranger bato poane. Bazo benga monotonie na contexte nini. Nazo ebate. Donc so tali makamwana nyonso mona ke ya ba jalousie mal placée. On doit faire la musique, to tika na po ya musique. To bima soko sepelaka na falite, tu gardes, tu dois te taire. Mais kolinga te boye bola tsango boye et après lobby beaucoup masuso non je ne savais pas voilà non, c'est pas bien. Bandeko nyonso obosa makamna bino bolemba te biso toi toujours positif to retourna na randekita to retourna na ka obombaka te futur et avenir à lobby et que tout na yo papa obombaka te pa osala nini calendrier bimi le 26 novembre déjà bobani na Angola boboye kosukisa na mboka ni bosukisa na bosani mukie mais boke Gabon, Cameroun, Libreville, Côte d'Ivoire, Tamboula pena. Ouais. Non, normalement, biso tozaka ba umba musala. Plaisir et artiste so rosali loko, obimisi yango ba retomber on faisait la ba contrat, ba concert, ba voyage, bozo ko tsape mbongo.
lelo bandeko ebele babeta miziki ya kofinga mais so baluki kaka na nsima caméra biso ya nde nini longola ata mwana omo moke nanango te kolanda no te naotyaka makeyela pambapamba nanga na rien maintenant biso bato tofingaka te ntango osisi obimika boyokaka bon ndeni pesa bango batikala nango yo longo okei bango mo batikali mama apesi biso ya danger mais bato bayaka ofinga okeka te bateme lukela ata kado nabeta naoka bato mpo mamona to ya danger mais nasuka ake kuna vandi nzambe nanga bakobomanga vraimen na bafiere oyo tona biso na rien mais tokumisaka kaka ce n'est pas bien bopesaka image ya makambo bomona avenir ya biso lobi to na bana to bota toza na ba famille banini to linga to pesa ta image ya bien tant to le kana ba TV il faut pas que to kaka toujours to clashaka to lo ba boy na bo et changer nini ozokola musique on peut aussi mba shooter musique ba clash mais oui c'est ba clash on dirait que les gars ya ba biso ba na ba YouTube au ba telora 30 000 40 000 mais après et ça on saute les caloya et puis moto ya yela biso je ayela biso di solo ki toko boya YouTube na ba Facebook obike azala adaka biso kakati aneka loposo ka ya biso mais avant ndaka bula lobi so na créer loko ko ça pe bo lelo comme grand chiconnier ko biso ba congolais to bula makambo fo kota ya mo le king bula trop tant batu ba loba yazo bule photo kota studio to bosser to bimisa banzembo e kota la biso cop ba mbongo yaka ba voyage yaka mais le contraire batu musu ba ola la mana esprit que non a sokoli a lati a chema ya paroli mafuta aoya mako lelo émission na kosala na ko chrétien le king net na boma bando ko chrétien et bakisela onini rien le contraire kaka o mona kaka na ba commentaire bazo finga honnête ba boma yo voilà ce n'est pas bien donc tout ça la musique tout défendre ka copa musique tout le monde a polémique au moment que batte belé ba comprendre je comprends que il y a aussi trop de faibles na katia copo ba comment est-ce que tala que côté a comment fort et ça ba réseaux sociaux à côté na YouTube soit ça les Michel Lobi buzoba batalier moi que ba otalo ce qu'on a qualité nini parce que tant muso za na ba fanatique na yo o bando se peno tango longwa ba place outa siko tango komi ayo moko sana entreprise na yo o komika ko tout à le king tala siko niveau ya bataille ça ba mati to ba kiti voilà Emani tozaki liboso bawaki liboso album fallait mana le 2 décembre. Le 2 décembre. Après au Tchango le 9 donc ils sont comme le 16 décembre. Non, et ça que le King a voté la nini. OK. Mais c'est bien sûr dans mois de décembre. Mois de décembre il a raté Formule 7. Et raté Formule 7. Tu retrouvé ba vocaux? Na biso banzepte. Ezala vocaux. Oko ça peut vocal moko. Te po vraiment comme le moi arme moko ya vraiment wa tekele bino que on la osara vocal moko to tuni cette fois-ci et manière oye maman ba vocal. Vaut mais un que rien. So j'attends moko. Ne ça linga bien. Mais ba peso ebele. Na ke ba peso ebele fa ino na kata ndako na taba tchongo ba leka. C'est comme quand kota vocal. Et te lection na linga ngote. Te po ba ebele ba musko retraité bino le bando ba misa fali ba komaka plus ko bina ba yemba album te balela pona masumu na ba balela pona biso te biso to na ndenge na biso to travailler na entreprise na biso batala plus makamu na bango bino mono bozo na masumu ebele mais bozo luka ya batu mususu kita pona nini bana mayele ba via kapa ba voisin te yo yebi ke bo ba danger botika na ki danger na bino biso to ki para batu te yo na bisi bango bolela pona masumu na bino bolela pona biso te tozana patron na biso le king to ebinde to okenda nae mais c'est que sur Toyoka et Mani na Formule 7 na yebisi yo nazo rassurer Formule 7 okoyoka ngai okoyoka ngala ba ker na ba voko koyoka mais na lobino vaut mieux 1 que 0 côté ebele ba pesa bango lelo ba koma oh non biso tozala ra célèbre loko ne comme ça nga au moins le kabo te biso to yebana bango ba yebana te parce que bo yebana na qualité nini c'est ça le problème pour mutu musu ba yebona qualité ya impoli mutu musu ba yebona qualité mo John muko musu to go bamba ta libanga na mutu apasuki mais na mutu mususu ayeba na ba qualité mo rotanga oleka aza respecter na dega mukete eza ba biso o donc oya na ndenyo meka ba fanti pembe nanga o bandane voilà donc ozota espace te merci beaucoup Emani to comme la sona suka balela pona masumu na bango balela pona biso message ni ozala pona ba warrior o tu batali biso ba découvrir esika Emani auta ba découvrir sur une partie ya histoire ya Fally Ipupa na Bandal message ni ozala ngo puis moi bambote ka ningi zala ouais message ezaka que na sepeli mande to sala émission boye na bi que na olinga mato bando sala ngo ata moi 2 fois 3 fois ta boye bandalungwa parce que mabele presque solo Fally ze belé à la donc bandalungwa nanu au moins le king
oyoki yo mo ba témoignage donc respect non ya air ya boulot azara déjà bon siko mutu soki nzamba fongoli porte to ba porte bo benga ngo kis bino mono bo na problème ya koyeba ko tchano ba organisation ya oyeba ndene o tcha ordre na vie na yo na respect ya air bozana ngote mais lobi okuna bo benga ba kisi mais so eza kisi boke pe banganga baze belite bokende botala non so bosuka ndeni. Donc on doit travailler, tout le monde a polémique. Bateau tout balingari Mani Macron, tous les warriors. Je vous aime beaucoup. Mani Macron est là. On a toujours pu mettre les kings. Baloba, baloba. Tu es bien que soit au petit stade de Martyr, ba discours que ya. Oui, comme baloba il barokata bilamba bakatite. Baloba ba barotambola nde ba bota bango. Ba bi batambolité soit disant peu d'ailleurs félé, soit disant. Toloba qui en bien. Ezala match à Léopard. Ezala match à vita imana mazembe nini nyoso tie beta mawana bacha ngo ka prite batu pe ba ka ba futi pe mais ba billet sili misu pe ba komaka solo li asani yako bango pe ba sala ka nde biso to salite c'est de Martyr longota ezana ngo wana o na robeta wapi te avant que beta ba côté mususu stade de Martyr parler du peuple botika ngo eza pona mamuna biso ba député ba sénateur te ba vanda kuna stade de Martyr. Quand il a mis sur 20 mètres, sauf 20 mètres total, je vais le dire à combien de fois. Ça, là, ma camote au Sengabino. Bolobang na biso, soit au petit stade de Martyr et Simba tête, batu baoyate. Tala batu ndenge baye. Allez, beaucoup mina discours, oh batu bakoufi. Mort moko, a koufi pour ne tout fuma. Biso tem to bomie. Ndeko wana to compatir na famille to lobaki en tout cas to ana bango de cœur. Mais et comme yo babomi, to si babota mo na ba mort genyoso. Cinquantenaire na mama emo. Tilelo. Nombre il y a mort ou lobaki ti le loto monate. Donc on tourne la page, la vie continue biso to petit stade de Martyr to on a défini batute to leki na makamusu ezas ko to ke ba tourner na biso to za Luanda to on a stade ya Angola et puis après on attend to zonga to ke Brazza Pointe Noire to beta des dates kuna après on a to tambola bande ko nyonso famille nanga na ba masa nanga na yebike to zanga na mwata mukie to kuta na 2023 est-ce que zamba suna biso solo ya Accor Arena za solo biso pa na biso za doute te to beti stade de Martyr disque d'or yeto obike so beti ka boza premier africain congolais wa beti kuna biso to ke tiba Japon bazela kimia to kota tiba Japon bafana ba kimia na mitonde bavanda na boloba nzambe po ni na genda ko kesoko fena zanaka pa fali te ko yate to yebi bino boyaka bobetaka ba porte to ta bino to mais ya finga ka ta le sous mouvement de donc na vie yeba ko solo la batela munoko parce que lobe yebi yango te voilà nzambe mutayeba nzela na biso lobi yango moni preuve patron na biso lobaka imani tango bokendaka na TV bo finga ka te bolobaka bien parce que lobi yo posana futur à Makamouna à lobby. Donc tu dois parler bien quand tu passes à la télé. Bah toutes nos questions, bien sûr, bah journaliste, bah tout na biso bah question moi qui na biso pe na ba polémique mais en âme et conscience yo mo son dimo ko na ba piège on a parce que ndimi yango bah ti ko c'est la no Makambo. Yo retourna mais yene muto elo on est docteur. So yo zo bela o ke lukana munganga. Siko yo comme on na obela na melanga mo na mi traité. Lobby so ko kufi trouver banana obomio. En tout cas. Donc to tika Makambo wana. Biso dodo le cas na porté l'occasion na pesa mbote fait na lino déjà ça les gars yes ça les gars da sta ka yo kele petit na pesa wana sangi salé donc qui tokos net na film na pesa mbote ya trop na vina nga François Babadi Chancel Mbemba de Midi et sans oublier maman Jeannette Pongo en direct des États-Unis et maman Tatem na kata Paris na France wana ba mbote belé maman Cyril Manouana, moi ça Pembe, moi ça qui Tokos, Bambote Belé, Rosie Dianongi, mon frère en direct de Paris, sans oublier Rouge Kalumbaniko, maître plein, Rouge Kalumbaniko, maître plein, et Mbote Yatrona, Madame Sabina Ileka, et sans oublier Guy Golf Molowai, place aux Abambote Belé, Pascal Chioka, Venangé Libombusa, Noblesse Mbamba, le faiseur du joie, Bambote Belé, et sans oublier Rwamatoula, Narette Afrique du Sud, José Nondomi, l'esprit, Diesola, London City, Rodix,
Chibox, Rodic Chibox, Delari, Balobe, États-Unis qui turcose. Tozalaki nayo, to savourer États-Unis, Sénégal qui turcose. Christian Omatuku, sans oublier TBC Nyokaka, Wabomoko pour Emmanuel Macron. Nazana Bino, la Ningi Bino, Toya Roland, Gazou Moubenga Wani, Petit Nanga Chadra, qui dit ça si, Venanga 11 barré. Donc, Bana Bandalou, Nyoso, na Ningi Bino, trop. Clavi Maoukou, Bijouka Bamba. Et pourquoi pas na Gauthier Ewing, Motemaya, le King, 3 fois. Hassel, Motemaya, Iriana, Hermétique. Na Pesimbo Théâtre, na Deka Kabongo. Venangai Dekos Mukoko Yannick Api en direct na casa Bruxelles bino nyonso bogi kombo na bino te bosilikate Emmanuel za ya bino Clavi Maoukou Ben Til boza Emani donc soko miyo kite ko silikano te voilà to benga na to landa na ba contact na ebike na ba tourner na biso tozana bino ensemble avant to bouger sur to tourner na Vincent Luizi donc moi na mayo azana e pata ni amanami kili kitoko. Merci beaucoup Emmanuel Macron, merci na Paros de ça caméraman assuré, merci na tous les abonnés botali émission na biso wota plutôt ça les bino lelo na Emmanuel sinon pour la biso tout le monde l'année prochainement. Merci bye. D'accord. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, nazui formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ezana ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et oui ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous
tozali na kisi na biso diazostimule oyo ezali kotraite différentes formes ya impuissance sexuelle, totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kisi na biso zingenalis supo na comprimé oyo ezali kotraite différentes formes ya hémorroïde interne na externe, ezali korégulariser pe cycle ya bamama. Tozali na kisi na biso sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso meamycine crème oyo ezali kotraite différentes formes ya maladie oyo ya ploposo, bamycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epai ya bana na maladie mosusu ya loposo. Tozali na diazolex oyo ezali kotraite différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Tozali pomade oyo tomoli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Tozali na meamycine crème ndenge natambaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali kotraite hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome, bafibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète, et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutraliser poison na kati ya makila.